le 19 décembre. Et vous le nini. Moi, le 19 décembre, peuple alingi na yekaka, batika. Moto au peuple alingi yopo yebi. Gisèle pa yebi, Kiss pa yebi, Ngapela yebi. Comment on est Vital Caméra? Comment elle Vital Caméra. Non, peuple a ça comprendre déjà que véritable opposition, où ils ont coloqué qui vient à Bango, ils ont Vital Caméra. Peuple a compris. Il y a un landa Vital Caméra de Baki, mon colobazo signé Bakor, Nakin. Ce qui kinoa a dit que Bakoro a attendu à Indi Saki. Mais kinoa a Indi Sité, parce que kinoa comprendre que Moutoyo a zoloké la Bango sorti, il y a calme. Tu me dis, ah, père, mais il y a un peu de Kabila présidente. Totambodi nanzela batumusu mabade kufi batumusu bazoki bakuti boloko puisque tu sais que biso ke Kabila za présidente biso pe tondimi to bandi ko Kabila za présidente ko que tu sais que die moko akomi ko négocier na Kabila azoko bene président. Alors mais lokolo totia ki bandimi mabe tozo futa yango de biso to monique non lokolo tu sais que akosaki biso Gobanda le longa ichatumba na bandi ko ni makakabila oza président. Ah donc on dit mi Kabila comme président. Président penza na biso président Congo kombo na ye betinga imbata ya Philbert bandi minyoso de mwana nanga o ya mwasi alobike ah moyen na lando isusu ezate puisque okobi politicien ngana ke pas pasteur. Depuis Vital Caméra bima na parlement tangoana même salaire na ye na bendamilité na en tant que président parlement batikala ko PCT Vital Caméra kenda depuis akenda wana bakutana ka bila place mon côté royaume tolo yo zana poto na zolo batika mbosolo ninge zalaka biso tozwaki malchance nazolo bango lelo eza malchance tozwaka bato nyonso bazwaka na Congo il y a 30 ans il y a 40 ans bato nyonso bayaki biso na discours wana bakendiki na bango classe te. Bisongo sa fête ya kitoko, n'hésitez pas. Bengakaka DJ Geneva Musique Pro International dans Geneva Musique. Voilà, donc les vaillants héros Geneva Musique. Nako tadiana na chatumba, hein, kota pena fongola biso de na chatumba déjà. Sangoni ni bishop. Non, tozana katia situation ezali très délicate na mboka. Moyena lobake ça va eza bien te parce que bazoko service makambo mingi et pourtant que baibike biso tozali kokende pote mboke bonga tozana posa to bongisa Congo depuis 60 et bonga te tozoba président moko kaka boye sikoyo turo yo nzambe asali ke pour la première fois dans l'histoire à Congo tokoza vrai président oya kobongisa Congo a dirigé pe Congo bato bali fufu bali Thompson olamuki pe na tongo boye o meliti na midi pe boye na pour ole fufu na soso na poko pe ole fufu pe na Thompson o futi pe ndako à la fin du mois moi no pe a ke classe pe na beni bato bokufite bakati kati bangote et puis na Kinshasa oza na sécurité pe passeport na biso zivaler Soudan na biso pe alati pe teni à la fin du mois aller pe fufu na soso pe moi né à quelle classe pour la première fois une histoire à Congo na 2000 na 2018 élection présidentielle pour la première fois alternance à Congo tous remise et reprise na président Koti il y a ce élu par le peuple congolais il y a Kalabimi Joseph Kabila. Na retourno makambo na simatozonga mais avant de passer j'aimerais parce que tout ça nos émissions est belé je crois na tuna kayo ba mituna est belé bébé mais na tuna d'abord boni lingomba na nzambe na poto lingomba na nzambe non lingomba na nzambe ezokene nango bien parce que vision de nzambe mutapesanga
nazotambwisa yango naza na lingomba na nzambe na kati ya maboko naza kosalela nkolo abenganga. Alors mais moi mikakatano ya mike parce que bato bamesana komona pasta kaka indisi mais siko bakomona pasta azoya mpe alati mpe poso politicien. Alors moi transfert wana eza facilité mais tous à contenir. Je suis avec Gisèle, la diamant noir. Bonjour Tchatouma. Bonjour maman. Tchatouma, nga yeba biso te biki yoza pasteur. Pasteur, biso ton tozo batem ba bisi biso mwana nzambe akoki kosa politique te. Wana nga nazo biso ba bisi biso. Mais lelo yo tozo mona oza toujours na politique. Yo pasteur oza na politique. Comment vous pourrez gérer l'église nzambe na politique na zoibate? Bon, ozomona bato nyonso baza kiko yebisi biso makambo wana na tango tozaka ba baptême ya ba 30 ans ba 25 ans. Plupart ya bato wana batangisi biso makambo nzambe batangaka ngo te. Bakenda pe classe te. Ozo comprendre? Pasteur oyo akenda classe. Ande la classe aki pasteur. Atangi classe ya mokili oyo akepe na école primaire à Bukibik, akepe na humanité à Bukiango, akepe na université quelle que soit filière oyo ya sali akoki ko tenir langage wana te. Mais biso tozaki malchance nazolo bango lelo eza malchance tozwaka bato nyonso bazwaka na Congo il y a 30 ans il y a 40 ans bato nyonso bayaki biso na discours wana bakindiki na bango classe te yango na balobaki mwana waza na politique mabe mon Christ akosala politique te e kotele biso tina ba na yango nde lelo tozofuta ngo tozofuta bomoni Tchatuba azote ya mbala bonga komi politicien ils beta biso na ninga mokete yango nde toza ko lancer appel que vraiment totiaki bino lukuta parce que bato batiaki biso mabe batanga kité lelo nous payons notre ignorance. Na église na aussi ko koyisa biso église ndeni ezoleka pasteur mbamo bamoni mbamo komi politicien beti ngai mbata ya Philbert bandimi nyonso mwana na ngai oyo ya mwasi alobi ke moyen na lando isusu ezate parce que okomi politicien ngana ke pas pasteur c'est-à-dire que ngana za pasteur te alibi ozalaka no pasteur sikoyo oza no pasteur te c'est-à-dire que pasteur ici parce que na komi na politique na pesi faute te parce que depuis ayebinga ka pasteur sikoyo mbala moko na yanduki nalati kazaka mosusu na komi na politique parce que ngana tango nazo kote ya bango bayebaki te ke na kenda pe classe en dehors ya bible. Et ce qui peut faut, il fallait ne pas savoir tango na basaki koya na église mikolo nyonso, ne pas savoir que en dehors la Bible na kenda pe classe na tanga. Alors le gouvernement na zaki na discours na discours ya Jésus, discours ya Yesu. Alors tango sikoyo na discours ya Yesu ko na fongoli parenthèse mususu na komi ko loba makambo mboka, il faut bato badia fufu, il faut bato bazala na sécurité et komi lingambo bandimi bakiminga. On se comprend, nazo futango penza ya solo naza kolela et puis bandi bimesana kita makambo wana te je les paye parce que nous avons prêché les mensonges aux gens. Maintenant il faut que biso to ba passer ba o ba kende classe parce qu'il y a certains pasteurs batangaka makambo yote bangonde bazana ba monopole na l'église il faut siko ba passer nyonso batanga classe makambo yo baba ndakuyibisa ke mwana nzambe pe pasteur akoki kozala pasteur na bible pe asali pe politique puisque ngai na uti kozwa pe diplôme na mikolo na uti kozwa diplôme na diplôme ya communication politique et sociale, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui m'amène dans la politique. Alors mais le ko to tia ki bandimi mabe tozo futango na futi yango penza na futi yango siko accord esalami na Congo tomoni Eden Kojo na Vital Kamerhe baki kokuta baki kopesa accord pa ya Kabila omote ke Kabila okosa bango yo moni omote Kabila zokosa bango. Oui batu nyonso bazolo bango ke Kabila kokosa bango Kabila ausalme bazo benga ngo accord esami pa batu osomprana zaba eloko batu basali ezanzambe te muto asali yango batu bakoko boyango comme bakoko ndima mais soki baboyango muto akofutama c'est lui qui va payer les prix et qu'on s'aille Kabila et ça bateau basali baza bato basali pomboka et kitana kimia
makile tangate mais soki kabila komona ka komi gang ke lokola ba ye nango et pas na ye ali abango mais akomi la ye moko parce que la situation va retourner encore pasi bato baza tout autour de kabila soki ba memi na faute wana bango ba kobika te et ko la pasi na Congo vraiment ko la pasi na Congo yango tozo senga ke kabila Joseph toza na posa nzamba koto na motema o respecter malobo lobi baninga ba ko reconnaître que ozali président lokola ngai depuis na reconnaître que oza président parce que bakosa ke biso ko oza présidente et tiens tu sais que biso ko oza présidente biso pe to ndimi to bandiko ko oza présidente si matumoni ye tu sais que dit akomi ko ya ko négocier nayo to mona ah père mais yo lobi na biso ke kabila za présidente totamboli na nzela bato mosusu mabale ekufi bato mosusu bazoki bakuti boloko puisque Tshisekedi biseki biso ke kabila za présidente biso pe tondimi tobandi ko kabila za présidente yokona ke Tshisekedi ye moko akomi ko négocier na kabila azoko bene président ah misiko atuni biso te ayebisi biso te ke mo akomaki président tango nini yango nde biso tomoni ke non lokola Tshisekedi akosaki biso gobanda lelo ngai chatumba na bandiko ni makakabila oza président ah donc on dit kabila comme président président penza na biso président Congo kombo na ye Joseph Kabila Kabange Papi Guinée mais chatumba relation nyezaka entre Vital Kamerhe na Joseph Kabila ko saté ko bombaté donc ko jouer biso na politique té parce que nous on est on en a rappelé encore, nous on est apolitique, nous ne sommes pas des politiciens et puis nous n'avons même pas un rapport avec un politicien. Nous on fait que notre travail. Relation Ninezaka entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila, le président. Non, relation humaine yake Kabila azana Congo, président de la République, Kamerhe azana Congo, opposant. Opposant modéré, opposition républicaine. Où ils ont reconnaître que Kabila est président. Des relations wana, en dehors des relations wana, les relations mususu izati. On comprend ce que oui parce que on balati sa Vital Kamerhe, relation mususu izati. Et ça lokola lelonga. Na ziki na relation na Kabila te. Puisque tu sais qu'il y a le baki na biso ke, aza président na biso te. Et puis biso kanda. To paso na bilamba, to chaba tuna milangi. Pona kanda wana maruba Tshisekedi. Ce que tu comprends, Tshisekedi est moko azongeli Kabila. Non, Tshisekedi a conseillé bino. À cause de biso. À cause de biso pendant 2000 depuis 2011, to continue na likuta wana, oyi wote pas Tshisekedi, arabina biso Kabila za président mais a komi ko négocier na ye. Vous comprenez? Et pourtant que Tshisekedi est moko pe après taki serment comme président. Si ko Tshisekedi a tiki qui président oyaye. Oyaye a tiki. Vous comprenez? Après taki serment. Vous comprenez? Arabina que yende président élu. Kabila te biso to ndimi ye président élu to bandi ko bundisa Kabila to boye président to komona ke ye élu Kabila c'est élu te mais abandi ko zongela élu abandi ko zongela élu ba ke de ko négocier on comprend ce qu'on a comprendre que bana Congo mingi bakotaka na mbutu na foti wana alors yango ngai chatumba na munanga na boya ba discours ati Tshisekedi wana na ba stratégie ati Tshisekedi na bike za ba fausse stratégie oye memi mboka na kao parce que soki Tshisekedi ayibi saki biso ke Kabila za président ne bato bakufite ne biso pe to kende ke Congo wana to zonga moyen to kende Congo ezate parce que Tshisekedi ayibi saki biso ke aza président mais ye Tshisekedi azo kende Congo Tshisekedi azo négocier na muto aza président yango ngai depuis 2013 na boya nzela wana ya Tshisekedi yo yebite que Vital Kamerhe a camouflé à une opposition comme opposant contre le pouvoir en place. Mais les lots Makambutozo mona Vital Kamerhe. La fois passée, on a une question mon obi. Vital Kamerhe muta memi peuple congolais les lots na makambu o toujours vivre les lots. Au PC na réponse au PC inga. Mais les lots ce qu'on a toutes nos questions oyo. Camouflage oyo ya Vital Kamerhe ndenge ya camouflage na opposition. Aye pour kota na opposition pour zwaka abimisaka pesaka na suka filmé na mandat ya Kabila ya suka Vital Kamerhe lobi que non pas à changer à longo c'est-à-dire à longo li kaza kwa zaki kuna yango bazo benga ke caméléon bozana bino na raison merci on se comprendre mais lokuta ekotikala kaka lokuta solo ekotikala kaka solo Vital Kamerhe tango aboyaki Kabila ezaki na moi
na 2009 abimi na parlement akomi na ndako na ye azongisi biloko nyonso ya parlement waza coopération te ya kuzu azongisi mamituka azongisi biloko nyonso et puis bato nyonso bayebi ke depuis Vital Kamerhe abima na parlement ntango wana même salaire na ye na bendamilité na ye en tant que président parlement batikala kopesa te Vital Kamerhe akenda depuis akenda wana bakutana na Kabila place moko te royaume tolo yoza na poto nazoloba likambo ya solo ndenge ezalaka ozo comprendre Vital Kamerhe ayi kokutana na Kabila lelo depuis 2009 ayi kokutana ne na moi lelo bato nyonso bamoni ntango bakei na Eden Kodio epai ya Kabila na moi ozo comprendre sikoyo tozonga epai Tshisekedi azokutana na Kabila moto ayebi te bakutani 4 fois bakutana na Ibiza bakutana na Monaco bakutana na Nice baye kokutana awa na France na Raphaël hôtel Raphaël Kamerhe ezalaki te ozo comprendre ntango bazokutana wana bato ya Kabila bazoyebisa Tshisekedi te ke tokutanaka mpe na Kamerhe te sikoyo Kamerhe azwi décision na moi ntango oni azwi décision ke sikoyo Kamerhe na bapolitise bokutana na Kabila sikoyo Kamerhe akei na 22 na moi bakamera baza kotala akutani na Kabila sikoyo kabiliste entre bango mibale oyo wapi aza kabiliste oyo akei 4 fois na kuzu ou bien oyo akei na moi bato nyonso baza kotala eza motema mabe ya Martin Fayulu eza motema mabe ya Olenga Nkoyi eza motema mabe ya Frank Diongo eza motema mabe ya Jean-Claude Vwemba eza motema mabe ya bato oyo ya rassemblement baoyo bakene Etienne Tshisekedi ba extrémiste bao bakutika kozwa pouvoir te motema mabe po balatisa Vital Kamerhe eloko tunique wana eza tunique ya lukuta Tchatumba Vital Kamerhe yo penza lobango bato baolanda yo vous êtes pasteur tout ce la Bible en témoin vous êtes pasteur Vital Kamerhe à sala peuple congolais ba jeté Vital Kamerhe à cause peuple congolais à se camoufler ayaki ko se camoufler na opposition na type na Bible en témoin étant pasteur nazolo baboye Vital Kamerhe lelo même le président ya Sadek ya libanda na Angola ba pesi raison pour na option oyazui na moi Vital Kamerhe se camouflaté ce que ba dinga ba camouflage ba kende na rassemblement na Etienne Tshisekedi kuna bango ba to camouflage lokola jeune na bango Eden Kodio bimisa ki yango na moi ba komi na kanda lelo ba komi ni part na Sadek et oui makambo rassemblement Oya, et oui, ma cambo rassemblement. Oni, et oui, ma cambo rassemblement. États-Unis, et oui, ma cambo rassemblement. Na Idriss Déby, albi que ma cambo rassemblement to boyango. Mais tant que tout ça qui koyibi sa bango ke nzela o ibido bozu option yo. Beaucoup de contre-mire baboyi. Mais Vital Kamerhe a qui déjà alerté. Vital Kamerhe bingai na parce que mutakati non, Vital Kamerhe a dit ko sala opposition modérée, opposition de proposition. Mais, bato alimete kuna, bazo c'est l'opposition de nuisance. Pour ce que tu Etienne Tshisekedi, azui Moïse Katumbi ache na mapeka, alobi boy. Soki Moïse Katumbi te, na kokota na dialogue te. C'est pour que 80 millions ya Congolais nyonso bakufa. Pour Nicolas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi oyo a Mbongo 8 ans, a commis riche plus de 20 milliards. Oh, il y a ça dans la poche. Les Congolais sont pauvres. Le Congolais connaît déjà na IDPS, ceux qui parlent na bango. Alors, que Moïse Katumbi a na masolo. Il y a un débat sur la Vital Kamerhe, technique quoi na yake, azali faux. Lelo, monde entier est moni, et puis Vital Kamerhe raison. Ah bon? Na moi ya to que Vital Kamerhe a eu raison, na moi a kekuta na Kabila, na moi a pesié rapport ya accord, na moi. Vital Kamerhe poste en OP Oyaweli à premier ministre à Bandozila. Parce que Bandozila poste à premier ministre. Mais les autres candidat babimi est belé. A trahi le peuple pour rien.
Et puis à trahir même Baningani à opposition pour rien, parce que le Premier ministre en haut, Vital Kamera Bon, Nakoloba Boye. Vital Kamera Kendeki Koluka poste à Premier ministre. Puisque d'abord, Vital Kamera Katinaye, Aza n'a pas qualité, n'a pas capacité, n'a pas compétence, il y a un Premier ministre, et puis il y a comme président de la République. Mais vision, il y a Kamera et Zaki, comme président de la République. Vision, il y a un Tilelo, comment a dirigé Congo. Mais les Cambo, il y a qui Premier ministre, ou Botiwapi. Et où puisque le gouvernement a matata en pognon, il y a une mission. Il y a qu'organiser l'élection. Mais Bakoki n'a pas ngoté. Il y a un débat qui Balubi que Sikoyo, opposition de Motoko diriger. Balubi que opposition, Vital Kamera Motoko diriger. Mais ceux qui n'a pas candidat, nous sommes assez belé. Ceux qui battent les critères, il y a CV, il y a Moko na Moko. CV, ils ont na ba compétence requise. Oye kokiko diriger Congo en tant que Premier ministre pour organiser les élections et ça Vital Kamera. Lokola tina minute oyo. Bato beaucoup bikoela, bato parce que konoba oh Vital Kamera keko yoka na Kabila puisque akindiki pour comme Premier ministre. Mais le Premier ministre bakomi ko metala ndenge bakomi koela. Bakomi koela pour dire que c'était un mensonge. Mais toyebi lokola ordonnance wana ezana no signété bato beaucoup chanter dans victoire te. Mais ceux qui Vital Kamera comme Premier ministre comme Premier ministre pour organiser les élections crédibles, parce que c'est lui qui a les compétences. Ceux qui a commis pété, biso toko la campagne, toko koma, toko diriger Congo, puisque c'est nous qui avons les projets de société et les programmes requis pour diriger le Congo. Mais vous êtes sur Vital Kamera ndenga olukazouela waneza pona ba congolais to azouela pona poche na yemoko. Non, Vital Kamera za muntu soki lelo akendeki na dialogue puisque aboya ki makile tanga. Vous comprenez? Tala âge ya papa Tshisekedi. Tala âge ya Kamera. Na bango mibale, nani mutu akokotinda bato na mobulu. Et ça Vital Kamera puisque ça non mwana moke par rapport au papa Tshisekedi. Mais lelo Tshisekedi mutu azokotinda bato na nzela. Tokeni na nzela, tokeni na mobulu. Alors, et pourtant que Moutou ya kokotina batu na mobulu c'est Vital Kamera. Mais Vital Kamera lokola zali pacificateur jusqu'au bout. Azoke na makambo na malembe, ake na dialogue puisqu'il ne voulait pas que Makile Tanga dialogue wana. Et puis, si vous calendrier électoral, toyebi lelo, élection kozala mukolodini, toyebi lelo, Kabila kozala na troisième mandat, toyebi lelo, nini référendum kozala de maté, toyebi lelo que élection kozala teni. Alors, ils ont déjà avantage, au éviter la caméra Kendeki, à Kendeki qui est de l'autre côté, à qui na option, à qui na moi, to sauver Congo, to atterrir en paix, pour la première fois, to ça la remise et reprise en paix, na président entrant, na président sortant. Voilà, Vital Kamera Makamo Kendeki, Kosala, Guna, Nakacha Dialogango. Tout le monde a sommet Sami Angola, Eduardo dos Santos, président Angola, Lelo, a gagné le président Moussousso, il y a Oumela en Afrique, il y a Tikala toujours, il y a Kondi, il y a Longwate, il y a Sangani, il y a Kolobapo, Kabila Tikalatina 2018. Point de vue étant congolais, moi je pose ma question, toi étant congolais, point de vue nous amis, azanani, bazaba nani na Congo pour baser la décision pour la Congo. Non, Batouana, bazana posa. Tel que Makile Tanga na Congo, yango de bapesi contribution na bango, c'est à nous les Congolais de choisir les biens ou de choisir les mal. Bapesi nde afina bango bibike non, bokende dialogue oyo bakor ezali malamu. Ezali ko éviter bino bagarre, ezali ko éviter bino la mort. Alors Yangonde, bapesi contribution, imposer Congolais, bapesi contribution à Bango. Leur position, c'est qu'ils trouvent mieux pour les Congolais. C'est qu'ils trouvent mieux que na minute oyo, lokola na batu ya limité ya rassemblement. Ba reconnaître que l'élection et kokiko se tenir selon les délais constitutionnels, c'est-à-dire que avant décembre 19 2016 c'était élection que ça va au-delà. Alors, Dos Santos a sangana badinga binono Congolais. Tous ces concurrences bino na négocier ba akoro boke kozwa ba politique nyo soba que des options wana ça vous éviterait les chaos. C'est à nous les Congolais de choisir. Si nous voulons les chaos,
toki na makambo limité puisque limité bazotine biso na ba marche limité bazotine biso na ba meeting bazotine biso na résistance alors soki toki kuna KO mais toki na option ya Vital Kamerhe oyo déjà accord ezali signé makambo ezali déjà bien toki na nzela wana pour être toi atterrir en paix sans effusion de sang. Eduardo Santos a terminé kabandi composé na Congo ko banda lelo non alobi que ce qui est le mieux pour les Congolais maintenant c'est la voie du dialogue. Chatumba jusque là nga penana no convaincre nga karaté na éviter ceux qui bateau ba landa biso parce que bateau pe belé balingi pe yo local comme ça mais nga jusque là vraiment obi Mobutu sala combien de temps na pouvoir 32 ans. Obi combien 32 ans. Sikoyo Chatumba makambo bino bo sala oyo. Tu vois pas que vous êtes en train de favoriser quelque chose oyo yo mais mabiso encore na bambula wana parce que tant wolo bakeno remise et reprise au salama. Déjà, aux politiciens, dans le banayoke, propos nous loba. Moi, je suis pas sûr de ma propos parce que Mobutu Sala 32 ans à pouvoir parce que Kabila c'est lui qui tient l'armée. Alors, yo ko ça va tout nini na makambo nyos pezoleka. Est-ce que vraiment ezali eza pona tout tika Kabila pas vana na ye avant na ye wumelate non, Kabila, moyen c'est la source où Oumela exacté, parce que le Kabila, à la face du monde, Bako Signameke, na avril 2018, élection présidentielle. Le 10 mai 2018, remise et reprise. C'est-à-dire Kabila a se représenté de sous T. Ce qui Kabila a la tentative. Moutokanga pas atteint parce que c'est lui qui tient l'armée. Moutokanga kozala na armée nde kozala Mobutu azaki na une armée la plus forte du monde. Mukolo peuple tomboka armée ne sale le côté. Okoko diriger battu contre leur propre volonté te. Yango nde Kabila ye moko même quand je le regarde azana na esprit wana lisusu te Kabila est fatigué. Kabila est fatigué. Il est jeune plus que Kamerhe. Non, ce n'est pas un problème. Mais par rapport à ce qu'il a subi, pendant 20 ans, où il y a depuis Wanabaye, ça fait 20 ans, et ça même Kabila, il est fatigué puisque pression Wane a Libanda, il y a Kati et l'équipe. Au cours dirigé contre leur propre volonté. Kabila, il a choisi la voie du dialogue pour être président où il y a Wana, aïe. Puisqu'il y a que ce cas se maintenir des forces, quelle que soit l'armée qu'il peut avoir. Nazolo Baboy, Atabato ya Kabila Baza tout autour de lui. Baoy Bakomina na wana. Bazo conseiller puisque ça ne va pas marcher. Les lo Kabila alobaki na biso azaki na Goma. Na Goma lobi, il faut renouveler la classe politique. Classe politique tana babiso yo. Tana diaspora. Batu bana bazana diaspora zana ba diplôme bazana ba compétence, ya que le lo Kabila, il peut tendre la main. Na diaspora les lots alors pour atterrir na paix à la continuité de l'état mais ceux qui a quelqu'un là bas vampire bah ouais bah c'est des kolinga ba mais la kaka makila peuple congolais bah pérenniser Kabila na pouvoir souka na bango est catastrophique parce que Congo est Brazzaville, Congo est Angola, Congo est Burundi, Congo est Congo mais le Congo Kabila il a choisi la voie du dialogue. La dernière question, c'est juste pour nous. Bino est un pasteur, Yamboka na biso Congo, tozo sambele bele, to mo ba pasteur bazatro. Yo pasteur Bishop Chatumba. Est-ce que bosi bosangana ozana ba pasteur o boyoka na bango bosangana bondela pona Congo pe pour le Congo telema to yo pasteur Chatumba oyoka na atana pasteur mon côté na poto oza pe na besoin na bango te po Congo ki liboso tant to ba ko bondela bo prier akapo Congo na biso ekende liboso to yo tu t'en fous des autres en fait oza besoin na bango ozobela ninga na zolo baboy naza na poto awa eza na pasteur mon côté na poto awa oya sa contre makambo na zo sala non tous les pasteurs sont unanimes ngai puisque bozomo na ngai na bimi na lobby mais ba muswana baloba côté maloba mingi ngana loba ke utake pa na bango on se comprend eza na pasteur moko na poto te mon côté na poto pasteur oya sa contre makambo Chatumba loba ya politique ya Congo te tous sont d'accord mais ngai j'ai opté l'option politique yango nde nazomonana
bango batika na l'église na bango mais baza d'accord toza kosambela ensemble que Congo et atterrir en paix yeba que sans l'accord ba passer wana te natika makambo mais lokola nazo continue ko loba puisque makambo mingi na lobaka ezalaka bango lokola ngana nazali na monene na minda yango nzo continue ko loba mais bango nyonso bazala molili basutena kanga passer mon côté puisque soki ezalaka ke basaka d'accord te okona passer moko mukolo mozo azui vidéo na ye a lobby contre ngai mais depuis na bandi makambo depuis 2011 tilelo passer moko m'a jamais contredit puisque c'est que j'ai fait c'est que j'ai dit puisque ngana azui responsabilité ya ke nabima na loba. Mais bah ça d'accord nanga. Tatumba, est-ce que le peuple n'a pas de naïbi que peuple, c'est le peuple souverain. C'est lui qui a les derniers mots. Voilà. Natuni encore, est-ce que le peuple n'a pas de T'es na lobby que peuple, azakana, aza souverain. Azakana moya soka. Voilà. Le 19 décembre. Le 19 décembre. Et vous les rendez nini? Le 19 décembre, peuple alingi na yekaka, alingi na yekaka, batika. Moto peuple alingi yopo yebi. Gisèle pa yebi, Kiss pa yebi, Ngapela yebi. Comment on est Vital Kamere? Comment on est Vital Kamere? Comment on est Vital Kamere? En tout cas. C'est ça la vérité. Non, oui, oui. Non, non, selon la vérité. Ah oui. Non. Oh, le but que mon peuple a ligne, il a ici que tala, bah vous ça la sondage sondage là qui c'est. Franchement, vous êtes fort. Non, sondage là qui c'est c'est Vital Kamere. Ce qui est le Libayangimbo, Kamere wakanyingini. Allez bango tout. Yene mutoza na programme peuple là c'est moni déjà que mutozo lukato ça la bien yeyo. Papa Tshisekedi azo lukato ke na mbutu mbutu. Ozo comprendre. Lokola moni déjà que amemi Moïse Katumbi na mapeka na Moïse Katumbi. D'abord bato bazo na Moïse Katumbi na zo pesi bino dernier conseil. Et ils allaient distraction. Moïse Katumbi aza na posa ya Congo te. Moïse Katumbi aza na posa pouvoir te. Non, non, Moïse Katumbi aza na posa pouvoir te. Il est fatigué. Aza na posa azonge la tout puissant mazembe. Aza l'équipe ya kitoko. Ndesuko toko sala tout na justice congolaise. Et t'as les camons Moïse Katumbi bien. Moïse Katumbi. Moutoni au peuple à lingi pardon. Mais bazami balete. Eza Vital Kamere wakanyingini kingi. Peuple congolais talanga. Moto ya kopé c'est bino foufou. Moto ya kopé c'est bino sécurité. Moto a un programme na projet de société. Bazami balete. Bolanda distraction te. Vital Kamere wakanyingini king. Bishop Tchatumba, aujourd'hui, Bishop président de la République du Congo. Qu'est-ce que vous changerez au Congo, au fait? Non, non, mon projet. Et c'est le Bishop Tchatumba présidente. Mon projet. J'ai donné un exemple. Ah voilà, c'est ce que j'ai répondu. Mon projet na minitoyo. Tout nangai projet nangai yangoyo. Peuple Congolais boyeba. Projet nangai kombo nango Vital Kamere. Kombo nango wakanyingini king. C'est ça mon projet oh nazanango. Na minitoyo c'est ça mon projet. Nakolala nakolamuka. Tokolala muto akopesi bino fufu. Sécurité. Muto azana programme. Bako se bino te bazami balete. Caméra oyo na micro yo. Kende nango na bato nyonso bazolo bake. Naza président, tout na projet de société na yenine. Ce que comme président ko sala nini, aibi atati. Mais l'unique muto ko ya na micro avant de abandu ko expliquer yo, ce que comme président, première décision na ye. Muto ana saka Vital Kamere. Ba onyo so bazali kaka bato bazako loba boye. Pourquoi? Parce que Vital Kamere a besoin de la jeunesse. Jeunesse, je m'adresse à vous. Bozana diaspora avec beaucoup de spécialités, beaucoup de diplômes. Vous avez été à l'école. La personne qui peut vous considérer, la personne qui peut accepter que cette diaspora ici retourne au Congo avec tout ce que vous avez comme bagage, tout ce que vous avez comme métier. Bah plombier, bah échafaudeur, bah électricien. C'est Vital Kamere. C'est ça le projet de société de Vital Kamere. Il est en train de penser à vous. Bino ba maman. Vous êtes marginalisé. Batiki bino kuna bolamba kaka ba fufu, ba viola kabino. Mais c'est lui qui veut vous réhabiliter. Il s'appelle Vital Kamere. Azana posa basi, batelema. Ba journaliste lokola bino. Beti nanga. Nazo nakin. Nabo konza Vital Kamere. Ah,
petit nanga na micro na yo musali vanda puisque azana posa kopesa valeur na basi basi na soko tuna bino bana nyonso ce sont les projets de société Vital Kamerhe ba mama wana sa kolala kolela pona ba mama ningi boza déjà ebela watala boyiko l'esthétique boyiko di misali ebele ya kopesa batu komemaka batu na mikongo kopesa ka batu biloko kolia na ba homme veillard kuna avec Vital Kamerhe il est en train de mettre l'accent sur la femme. C'est l'unique personne qui peut vous donner la valeur. On se comprendre, hein? Alors, beaucoup se bidoté. T'as l'air dans le Congo, moi, ça la valeur. Mais Vital Kamerhe va réhabiliter les femmes. Ça, c'est son projet de société. Merci, Bishop. Voilà. Tout comme la Souka, je dis un grand merci Nayo Papi les rois cartes illimitées Formule Souka et merci encore na Bosco Mazianda JB Service na Rennes Douvemoweni Déblaisement qui 77 Mingi Kisimboma vraiment merci parce que assistance Nayo ça dit bien le 19 décembre le 19 décembre kozala pona bato balingi liwa bakokufa na bango odingi no kokende kokufa alors kendi na limete bandela ngo pardon le 19 décembre bato balingi makambo liwa bakongoli tukufitro balingi liwa bakende na limete parce que bato limete ne bazoti na bato bakende limete timba bakuvata limete timba bateli mapona le 19 décembre pardon s'il te plaît mais c'est ce que je dis le 19 décembre nous avons déjà trouvé la solution pour le 19 décembre limete bazote melande ba obi mutu asimba constitution ya mboka te constitution mutu asimbi yango te yango di Vital Kamerhe bato bazo comprendre basimbi constitution te avantage. Alors c'est-à-dire que bato alimete baza na posa ba embrouiller bato ba ke kokufa le 19 pour parce que constitution batimbi te basimbi constitution te référendum te to yibi date ya départ ya Kabila to yibi président mu konsa kokota le 10 mai 2018 alors toujours ka sosoni tatu mamoni makambo so na bitolo to continuer wa eloba nango Gisèle Diamant Noir to lala parce que moni même makambo yo tatu mbaso to keno comme na suka fo kende tant comme na suka yo bigeno to solola le bango ta Weranson to ko solola nini parce que yo comme na suka remise revivre ça ma to solola siko yo mote tango bito solola c'est-à-dire ozo viser quelque part au revoir encore constitution au toucher quelque part non il est comme ça toucher te nous c'est un accord constitution a touché te avantage yango le pacificateur a fait du boulot et ça touché te un bon atterrissage. Alors, le peuple congolais, le 19 décembre, ils ont date le date union soyo. Et ils ont ce que vous dites, tout le monde a beaucoup de choses, tout le monde a beaucoup de choses, le 19 le 20. Tidelo, est-ce que tout le monde place basel bangoni? Les gens comme cotiser bango mon na poto. Oba na poto boti na mbongo. C'est-à-dire que biso na poto musala biso tout tina ka batana bana bakufa. C'est matio cotiser bango cotisation. Et puis cotisation na ba 4000, ba 5000. Et ko ça la nini? C'est-à-dire qu'on peut vouloir dialoguer et puis finir par la guerre. Plutôt de commencer par la guerre et finir par le dialogue. Alors, Vital Kamerhe a dit, mieux vaut dans le dialogue. Ceux qui ont épuisé toutes les étapes, si ma toqué la guerre. Mais plutôt que tout dans la guerre, pour que ce soit le dialogue. Ndenge makambo yo sa mesko na bato rassemblement. Bato bakufi, bakubi ko sikoyo bato au deuxième dialogue. Balobi que deuxième dialogue ko salati. Balobi clairement. C'est-à-dire que Kosalate, ceux qui boboy, botini batona guerre. Je crois que na tuna kyo na baki na tuna kono bi obi que peuple ndé ba bien que peuple mo konzi. Donc c'est-à-dire na opposition na bino bata Vital Kamerhe. Parce que constitution lobby o to ko diriger na loma na kanai. Il faut peuple les melaye. Ce qu'on a bino na opposition vrai au pays au yebi bien non peuple a ça comprendre déjà que véritable opposition o eza koluka kimia na bango eza Vital Kamerhe peuple a compris yango landa Vital Kamerhe alobaki ke mukolo bazo signer accord na kin soki kinwa alingaki bakoro wana tende ayindisaki mais kinwa ayindisi te parce que kinwa comprendre que mutoyo azolukela bango sorti ya calme kino indisa na camp militaire non ikipakete to ki peuple soki peuple olobi peuple mokonzi soki peuple a décidé banga kamanduki te soki peuple a décidé banga kamanduki te alors c'est-à-dire que le monde peuple avanda ki nenjui parce qu'il a compris que voix oyo Vital Kamerhe azui
Et c'est une voix salutaire pour tout le monde entier. Et qui n'a voix wana que voix où Vital Caméra qui a voix à Kobisa Congo n'a qu'à passe. Alors c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin il y a qu'on défier peuple. Mon qu'on défier peuple té. Jamais, puisque peuple n'est pas une décision il y a souka peuple est souverain. Moutoko ko diriger peuple na lomate puisque constitution yango moko elobi ke loma na article 64 de kolekate. Merci Bishop Chatumba. Émission est comme on a souka mot de la fin. Non, mot de la fin na pesika bana Congo mbote nyonso na pesi kisi mboma oyo azali ko sala biso bilili oyo ke bana Congo bato oyo balingi bakoma ba président na Congo. Ta yango yo bobongisa déjà ba dossier na bino pour déposer yango d'ici 9 mois. Botika distraction za kolobake ngai na kozala candidat président ba dette essayé bani. Au lieu de na internet na distraction finga bato, ce n'est plus ce temps-là. Maintenant c'est le temps de se préparer. Biso tous après avec Vital Caméra à la commande pour tout diriger Congo. Bato yo bazeli kokote na distraction à gauche à droite makababa Moïse Katumbi eza ba distraction bazana posa na bango na ba Congo te bato yo baza kokota kolanda bato lokola ba Francis Kalombo baza kosala ba déclaration moko inutile alors puisque makambo lelo eza très clair. Kabila il a tout intérêt ya que Congo y atterrir en paix. Kabila zanzambe te ke akodefie nzambe te. Kabila Zanzambe a défier peuple. Il n'y a aucune armée dans le monde qui est au-delà d'un peuple. Kabila tout intérêt. Akita. Remise et reprise salement. Kimi ezala. Tokozala toujours pour ça yo. Nzambe apambola Congo. Na kombo na Yesu. Amen. Merci, c'était bien. Papi, Guéné et Gisèle Wumba Diamant Noir. Merci de nous avoir suivis et nous attendons vos réactions. Et je vous dis, restez toujours na site Nabino Kleboa. Je vous dis à très très bientôt.